biso tokoma banzembo lokola ba deuxième temps po Fabregas Ayimba. Ah ok. Deuxième temps. Ba Chuferi. Tokoma banzembo lokola ba Monpol, pa yembela Paul Bindo Musamba. Ok, ok. Tokoma banzembo lokola ba Jires Kembo. Ok. Banzembo lokola ba Mouribon wa yembela Fabrice Mola. Ok. Voilà, tokoma banzembo dele tokolabora na ba Defli, tokolabora na ba Nono Fuji, ba Nyangwa. Non, on peut collaborer avec des moyens. La paix est pas venue à Bissau pour plus l'unité. Banza London TV. Grosse campagne pour la famille, la majorité. Majorité, donc ils sont dans le bon mode, donc bateau va dans la campagne, il faut passer la famille, la campagne à bien, la minorité. Ah ok. Donc voilà 10 000 quoi. Donc Bissau jamais tu roules à tout ça là. La majorité va tout passer les fausses campagnes. Banza London TV. Banda Kalawana. Pourquoi pas Banda pour bien la famille pour qu'on puisse chanter. Et on doit jamais installer un outil. Il faut installer un outil pour l'aide il a fallu pour pas y ma carte. Ouais, bah on installer. Au moins la place on gagne. Que bon bah on installer un bateau va installer le bagage il va être fallu il faut pas. Ah tu vas installer le voilà pour la pour déstabiliser fallu. Ah bon. Tu comprends? Le temps on va installer on met aussi ma carte pour fallu il faut pas le salaire on fallu pour pas y baga. Banza London TV. Mais si vous musique est là bas saleté même nini côté musique côté tige na oli bosso ya salle. Donc musique est pas salle. Musique est ça salle. Musique peut aiser là-bas. Pour jour ya concert en haut, il y en a bâti les sous oyo ba koti ba magasin ba payer pour payer là-bas pour baya. Comment la musique aiser là-bas? Et ça na ba musicien té. Na ba mélomane ba fan pour baya porter la musique ya ba artiste ba luka ba sombe là-bas ba la danger. Original. Banza London TV. Bonsoir à vous tous, merci de nous faire confiance à travers l'une de vos émissions qui n'est rien d'autre que Sensation Plus. Comme vous le savez bien, à travers cette émission, nous donnons l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes là à Kinshasa, plus précisément à Lemba Salongo. On est venu voir un jeune qui a marqué aussi son époque à sa manière. Il s'appelle Splendeur, le plus grand warrior de la République démocratique du Congo. Il est avec nous, ici chez lui. Donc, Splendeur, d'abord, bonjour. Bonjour. Boni. Kimia. L'autre aussi, pendant vite fait la palais. Voilà, grâce à Boss de Banza, London TV. Banza, London TV, depuis le trophée international. Des fois, d'abord, pour la Splendeur, comment la Splendeur? On me fait ça en moto, comment au bout oui, on a mis ça en moto, comment au bout donc on a mis ça en moto, donc Splendeur, les lumière. Ah, ok. Splendeur, la grandeur. Très bien. Donc, sur le dos définir, Splendeur, on définir à mon façon de. Voilà. On a mis ça en moto. Alors, si vous maintenant, Splendeur, au Bima, et puis Bamonio, on a belé. D'abord, yo, Moko, tant que Splendeur, au Lingaba Benganani, au moins, il y a plus de la façade, nous posons la façade. Oui, en tout cas, on a raté combo à Robin to sentiment ya bato ndenge ezotinda bango babengela nganga na ponela bango te bobenganga boye nyonso babenganga nganga na setaka epuis bakombo babenganga na mona ezalaka bien neti mpe na biso fali mpo babenganga bon tete abengaka bobwali donc nayebi ndenge alobaka bon tete elingi olakisa oza bon oza mpe na tete voilà bamisusu omona babengaka sage mboka mutu na mutu aza na bakombo na ye oyo abengaka kwa. Alors Splendeur bayebi yo plus mingi na casquette ya warrior. Alors eloko nini motivaki yo s'attacher plus mingi na fali ba artiste ya mosusu? Oui, omoni place bato bazosala ba fausse campagne. Fausse campagne mpona fali eza majorité wana majorité, donc ils sont dans le bon donc bateau baza na ba campagne oyo basalela fali ba campagne à bien baza minorité. Ah ok. Donc baza dimi quoi. Donc biso jamais tokolinga tozala kaka na majorité ya bato basalela fausse campagne. Parce que biso déjà depuis na palais kibo bakala donc déjà mokili découvrir yo te tobanda kosala date on doit déjà fali. Les gars warrior Nzamba sungi tozwi ba grâce
mokili etalaka biso yango moni tozokontinue ngo sikoyo na média à part donc nazalaka na duti te nabukaka bapete na ngai namonaka mpe bato ebele bakomelaka nga donc oza artiste mais ozodéfendre artiste namonaka sikoyo makambo biso tosalaka kote mosusu mpe basalaka mais kote mosusu ondire bamonaka yango te mpo baniveau mpe peut-être eza na se par rapport à baniveau ya bafali ipupa ya biso ezala remarquable mpe ezala remarquable mpo moto oyo todefendaka aza mpe na level mais lelo bato ebele koleka bato ebele na level mais sikoyo yo sikoyo tant qu'artiste so bazozwa façade no tant qu'artiste eloko nozomona so marqué bato tant qu'artiste oyo epesi mpe epesi yo mpe makambo bato bayebaki artiste moko splendeur azali artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, pour la salle de nzembo ya dega na mboka oyo pe na baartiste ebele peut-être balobaka omoni chaque dimanche bateyaka maloba na nzambe otuna te ke bato bayebi kaka nzambe bato basuki na nzambe te okoyeba nzambe ifo kota siko na profondeur ya nzambe fo bapesa yo liloba na nzambe na église donc eza mpe ndenge moko na biso okoki oyeba mpe splendeur mais fo kota mpena na profondeur ya splendeur soki mpe makambo ya katikati mpena oyebi te donc biso tokoma banzembo lokwa ba 12e date oyo fabrikas ayimba okoyo tokoma ba jour férié tokoma banzembo lokola ba montpaul ayembela paul bindo musambali tokoma banzembo lokola ba jires kembo banzembo lokola ba mouribon ayembela fabrice mola voilà tokoma banzembo ebele tokolabora na badepli tokolabora na banono fuji bamimi abraham maintenant kutu bokolabora na nzembo akenda mpe epape na biso kofi olomide moto banomemanga kuna mingi mpe na biso leo nganga na parolier kuna epaka mopesa eshani omoni awa siko so nde tovandeli awa so tobi tobanda kotanga banzembo komona tina émission mpe silikala tofongolaka parenthèse moke epui tokanga po tovandela nde na makambo ya kilelo mais par exemple pour notre côté chapitre on peut se pécha oui omoni ngai nazalaka omoni ntango nayoki dynastie ya liboso natikala koyoka banzembo nanga te ntango nayoki dynastie ya mibale oyo ebimi naye koyoka nzembo nanga moko débutant oyo bayembi na modeko asalaka commerce azalaka na posa ya bénéfice oyanga commerce abolimo nakomi operde capital et pourtant naza débutant na bolimo nakomi operde bakankila prix d'achat prix de vente donc nzembo wana ndenge nasalelaki yango elongi nango mpe nde bande komérite mpe basala featuring na mologo wana nakomango kala eza parcours ya lelo te opesi mpe fere wana kuta mpa kutu na affronte ve nanga fali ipokazala nde toza lelo donc eza kala donc eza mpe na banzembo mosusu nakomana nayokango te mais so nayoki yango nde balobaka kolo mwana abosanaka mwana na ye te donc nga nabengaka yango eza lokola bano bota mais nano makambo mokolo obima oyebaki ozemi ya kokosela oyebaki bakosela mais yo mpe oyebaki surtout bana na bazwaka bafase bato bakosela voilà soki oki mpenza banzembo wana oyoka mpenza eza kinga mais sikoyo donc toloba quelque part splendeur c'est un artiste aussi un artiste et compositeur naza lokola bape na biso baparolier baloko akanza baparolier donc nga mpe naza mpe na chansonnier so na biparolier ka mpona komoni bato balingaka biso tomemaka bango mpenza te na kati ya mozingo ya musike mpo so koloba chansonnier mpe ya mbrie ye ifo loba kaka langage moko voilà parolier donc toza lokwa bape na biso baloko akanza bape na biso bajean kobal bape na biso bato ya kongo voilà on appelle chez Motebele mais si vous le nom Pascal pour Batamayele on s'en Pascal pour Batamayele Eldorado la sala trop la moi la goto Eldorado la pesi ba Motebele c'est gazali mais si vous pas de bien ces derniers temps pe ba télémeli fali des fois hein si vous yo mona ba télémeli makambo belé ba télémeli Hermo Bandi Gaza faux chanteur abata la sima autotune mosusu makambo ebele ezobima sikoyo ntango bato baoloba yo tant que compositeur tant qu'écrivain ozomonaki baokomprendre fali te to eza jalousie donc nga na kokamwa yango te mpo namonaki depuis fali ipope azalaki na quartier latin
ba faux chanteur ezalaki te. Ah ok. Azalaki na succès na quartier la te mais succès lelo eleki. Ok. Oyebi okosala ba succès mais so succès ezobangisa bato te baluka te baapplication moko bainstalle na carrière na yo po déstabiliser yo. Po bamona osala succès mais succès nozosala bato baleki na bango kaka yo. Po mboka na biso eza bongo. Okosala succès mais soki bakulutu to ba master na yo to baleki na yo bamoni ki osala no succès mais bango baleki yo babando bwakelo bafleur. Ah ok. Bakozala na tante baluka bainstalle biloko moko po badéstabiliser yo. Banda kala wana pourquoi pas babanda kobenga Fally Ipupa faux chanteur. Na trois chemins bainstalla yango te. Baye koinstalla yango na lelo po level ya Fally Ipupa eleki makasi. Wa bana bainstalla. Ozomona place okange te po bana bainstalla yango bato bakasaka neti baza rivalité ya Fally Ipupa. Tu vas installer le voilà pour déstabiliser Fally. Ah bon. Vous comprenez? Le temps où on installe mais aussi Mbaka pour Fally il faut pas le salaire dans Fally pour pas yembaka à la maman na chanter so gozo ka banze monolo azo pesa yo ba char de poule azana âme donc il faut sentir que azo gumba nzembo azo pesa nzembo lengi aza maman na chanter donc ba musicien nyonso bazana Congo tant ba pe mara na parler ba ba di o maman na chanter mais loko la Fally Ipupa na minute place à aussi beleza te tika to installer kaka. Mais pour chanter, bon, mais azapena faut chanter, taza maman na chanter Fally Ipupa. Très bien, pas de juger. Mais maintenant tu peux Fally zo aider ba te belé. Ba o mais ça ba journaliste, ça ba chroniqueur, tout le monde va te belé même dans le monde il y a musique, azo aider ba jeune belé pour ba s'en sortir. Mais à la fin du compte, ba o bengaé président et empire du mal. Empire du mal, on a bien par rapport au papa. Tout le monde est battu, mais il va dire que Menae, Miguel, Benani, Pemeni, d'ailleurs, Miguel soutenir Nina Ferré, tout le monde qui aime Piana. Pourquoi va bien Fally empire du mal? Et ça pour battre, qui proche, n'est pas mis secret, tout et ça qui est au moins il fallait un terme bien marqué. En réalité, battu tout au hasard, Bazarana Fally. So on y est à Tengami, au Kassate, au Tengamanae, on est à solo. Peut-être que colère, il y a une autre mot. Il y a un sali à Tengam. Voilà, Warrior révolté. Warrior révolté. Ah, ok. Bateau Nyon, ça va comme un musique, on a fallu bataille, c'est la game en bloc. Bazana, on va Warrior, mais Warrior révolté. Net Miguel, ma image, ça, combien de fois pour lui, ça a fallu, il faut pas. Mais Miguel, dans le bazar qui vient. Miguel, ma pour la colère, il fallait ajouter à la salle. Au moins, et tu as dit que tu vas changer la définition musique pour la Fally. Vous comprenez? Musique est ça pour le monde. Mais tu vas changer la définition dans le cas uniquement pour le Congo. Dans un pays mususu, et tu vas changer la définition dans le mais dans le Congo, il faut changer. Pourquoi? Pour la musique, il y a un grand prêtre beaucoup. Papa Wemba, la musique est ça, Mutuka Yangolo, Elamba Yangolo, Beta, Bina, Yemba. Mais les lots Miguel Malegi na teba le musique et l'ambati. Si quoi il y a qu'on dit ma bande qu'on a éva qui est la concert musicien zo ma mutakala. Pour musique tout d'abord c'est l'amba. So ba bien l'amba et l'amba na nté ça. Faut que tu l'amba na nzoto. So ko le moli en dehors musique mutunyo so fois la te l'amba. So tant que yo ba musique et l'amba te zo le bango na catégorie ni. So zo le bango na catégorie en musique wana kosi. Pour Papa Wemba abandé ko tchape no mona teba Japon na nzoto soko otuni penda prix ozomona pe we yebake na ba 10 chapa ba 10000 wana kaka zo tcha Japon bongo kwa betela mwasi mbaba lisango tama oya pe omona camion parqué pour matana podium so talibwe camion pe yangolo mais lelo mi gagner maninga chanja mais wana pesa ba na kanda ya Fally Ipupa et puis ya lobi musique eza ba salité ndala siko niveau ya réponse yemo ba mi pesi na mokili azutije na miko aketele misaliboso ya Adidas Arena pour faire le goal orbe azobenga sikopa il fallait joie micro na yo wana te misango na balabala ayebisa pe artiste na eke musique eza basale te tobeta na biso na balabala mais ntango azobenga bato baya na salle réponse mamo ya mwana eyi kolakisa ke yo oza ndoki mais musique eza basale te mais ndenge nini otie musique otie tige na yo liboso ya salle donc musique ya pe basale musique eza basale musique pe ezelamba po jour ya concert yango ya na bato misusu oyo bakoti ba magasin payer bilamba po baya komona ke musique ezelamba eza na ba musicien te na ba mélomane ba fan oyo baya kotala musique
ya baartiste balukaka basombelamba balata danger. Cela veut dire que Maramoto est ensemble. Mais si vous Splendeur, balobaka fali sur la pembe même sur la tio même sur le featuring, on met là au succès. Mon amour qui fali a mêlé mundi au succès depuis que mundi va moi comme on a fali, mon a maramné marche à la suite. Diez mawete, mon a mo tantôt plutôt. Si vous avez un chansonnier, ou bang raté qui est mon peu boé, aux anneaux la pembe la fali, vous avez avantage sous mais au banaka au rond-point. Et là faux et archi faux. Fali il faut partir là pour Mélanie notre succès. Par contre, Fali il faut pas qu'il t'a la table. Il y a musique à Congo actuellement. Car pour la émo, pour la bateau soutien, les lots n'a moutou ou ya za musicien il suffit qu'à ça ta peine à Fali il faut pas agir matambi. Est-ce Alexis ou est-ce un musicien? Congo wana za na mo pas le la Fali il faut pas. Soko songi li susu. Est-ce que j'ai le show? Alors, nous aussi, on a pour la fin. Et nazolo batamba zolo baso za pena Fali pour romelo à moto. Bon kita. Neni si bon battement pas oh peut-être que bateau va ça non musicien mais baso tika ba kombo grâce à romelo la Fali il faut pas. Les appels mon pas y a pas option susu. Siko to zonga. Ce qui Fali il faut pas amela ba moto. Bongo siko yo batu o baza pena Fali il faut pas te basala makambo kolega romelo mundibu kolega biso yo. Bazo kokate ko dépasser Fali il faut pas. Peut-être Eli ko lobani ko ba mo kutu bazana ba musika Fali mais ba ko kapé kate ko kokate exactement er mo koki er mo koki te siko via bato za bongo er mo mati er mo kiti mais siko yo nazomona siko yo histoire ya Fali pour la musique ya Congo eza pareil na histoire ya Nzambe. Il y a Jésus-Christ. Voilà comment comparer Fali na Nzambe. Mais biso pe bato tozaka banzambe tinyo soto sala déjà ki bonza. Nzambe miniature. On a grand prêtre. Nabi Nzambe a grand prêtre. Mais makambo o biso to incarna ka kati na biso eza ki bonzambe. Ah OK. Eza ki bonzambe Nzambe nazala batenda bongo. Ya Nzambe kuto ezala pa plus pire pour les gars biso bato. Po Nzambe okoza pe na mpiaka. Okasate so sengi apeso maman quoi. Tala ba pinisho ko pesa yo tam so ko mata mangenge o sali pe jeune en 3 mois nanzala mbebo kauki yo donc nyoso wana nini poluka mbongo mais tata na wa bota o so biso mata mangenge ni 3 mois o pagesa o la quartier o la père wa za faux esprit ngana senge pe la tala pe na bani ba condition zo pesa nga donc yango ba lobaka o Nzambe atala yo il faut tambola na ba principe on comprend donc fallait tambola na ba principe bien Fali il faut pas carrière nae nazoloba na musique ya Congo za le roi Yesu Fali pour pas makambo asali na musique ya Congo si lelo nga ebangisaka nga Congo la telemaka na kwa zotu na Fali pour pas déjà sali nini sko tala sikoyo bato oyo Fali pour pas zo sa makambo koleka bango bato na bango suni mais pourquoi so ineti Fali il faut pas makambo zo sala actuellement eleki ya ba mission nyonso baza na Congo mais baza na doute Bamo nazana incapacité pour soit disque d'or certifié na SNEP. Au moins Gauthier c'est aye azole kasolo le. Ah bon, on peut Gauthier c'est hein. Parce que Gauthier c'est tellement le besoin le kuta pour à protéger artiste na yeti. Parce que tout na siko Gauthier c'est artiste na yo. Na misu na yo zo mona te ke Fali il faut pas ça la makambo le gaye. Ce qui Fali pour pas yo zo mona nazana incapacité pour soit disque d'or certifié. Bon leader on est-ce qu'on peut pas ça. Ils a pour l'interrogation. Mais siko Splendeur, pourquoi peut bino boyem ça Fali Andi marisika uta te vient na quoi da Koraman pour yem ta pesa e makambo. Pourquoi dans la difficulté à Wundima confier au nomile qui aza mokili na e. Fali il faut pas ça musicien liboso na Congo banda le orchestre na e na maboya ngote. Aboya nite. Na lu pas finga patron orchestre na e. Mais atinda rabato. Ba silence na ende pesa ka. Ba silence na ende pesa ka peut-être bato bazaka pena patron na ende ba réponse na bango moko ba katira. Non, bato ba mona ki Fali aza il faut ba ça tu bato ba proche na ye. Bazo critiquer si ça va autour de toi. Silence. Et ça force il y a pour comprendre ni les oleka ni makamni les oleka pene o ezo tourner pene na yo. Fallait azamta silence. Kama lobaka kipaka kokolo. Soka becho kara wana ndeko sala tala zo bude tala zo sala bo yena no pesi réponse te. Kama tuna ke ba question ya esika wuta e ba patron na ye. Patron na ye. Komona ndalo baka respect. Si les lona na talaba o bazana émission o Fali poupa
azobo ya place auta ba et monsieur ça je ba tata tango bato bazali bato baza ba proche Fally ba critiquer ra ba mona ngo Fally aza premier artiste na musique na biso ya mboka alongo orchestre ne atikala ko créer patron a été place auta par contre ba misusu kutu ba salela na ba leader ya Fally na patron Fally pour ba nzembo ba musicien musuku ba uta na ba orchestre ba le ba pena saleli e pena nzembo Fally pour pas comment on a mesure on a dit voilà donc mais surtout par rapport à clip Fally auto bimisa ya c'est la nzembo embela qui a payé chou d'abord yo zo mona clip wana ba ya mia mo clip na dimension ya nzembo wana ndenge ba c'est bien non mais Fally pour aza incontestable na musique ya mboka na biso eloko nyonso bimoni clip wana ekomeli congolais tout na makolo omoni Fally pour passer bisi nzembo abisi clip so omoni yango 200 000 personnes batali kokasa te zaka 200 000 wana omoni 200 000 wana batali mais ba o ba télécharger yeba batindeli susu 200 000 personnes sans bakoma na YouTube déjà tant ma joie na WhatsApp toi joie ngo batindele na Zander aza chmatina na YouTube te OK donc Fally pour passer ko moni batali clip na 200 000 yeba tam so eza 600 000 kata wana batika lokoma na YouTube donc bat ba bien côté wana sans problème donc bat ba bien sans problème alors Splendeur le loup ezaka avant goût pour tout on a la deuxième partie d'abord chance nous opé ça na faire école là Robert pas dit ça rien appelé artiste pour collaborer avec Kala bien que vous mêlez chance nous opé c'est par rapport à Didas Arena oui bah bonne chance na Didas Arena et puis il faut tant bazo mettre bongo ba fandi pena na kiti aju pena tamai atena mesa le merci Fally après ça Fally merci pour lui ta foutu la game bon à Didas Arena akopé ça pena merci Fally ipupa oui pour ni banda pour le phénomène combattant Fally pour parler la bana été abeta kanera na bapoto wana si bato wana la combattant ka Fally pour beta ka bango babeta ka te parce que Fally pour batanga banda ko kebeta kuna aboyi kozala moto babengaka balowani ni yemoko égoïste azala pendaka yemoko asala effort abandi ko fongola ba porte na Europe kuna ba porte aneza ba concert azobeta trop malgré ba combattant ba banda ko ya boke tu atele magineti na neti mokile kufa mais Fally pour attaquer KO ala neti na Belgique KO ya monisco vena biso boke tu et baby sake moto alobi na zonga Congo wana eza kozonga Congo teza lokwa ba beti etonga liboma ya stress vraiment parce que au moins bouger mutu mais évider nango na minute aussi quoi moi contrôle avec les musiques ezongi na poto on comprend donc ba remercier Fally la musique ezongi na poto il faut ba remercier Fally pourquoi lobaka ngo kala ki avant tabeka na poto il faut tout na ba tactique ba tunyo so ba boya ka lelo sali tactique wana mutaye ko tourner te po ba tunyo so minene en tout cas alors donc il faut zone si musique na poto dans ba tu peux bazo zonga place bazo comprendre que bato ba critique ka Fally ngana benga bango bazaki bangulu me ya bana OK critique na bango ezaki lokwa bazo tuna Fally kwani munoko nyoza ba mulai Fally pour ba banda ko yebisa bango so bokoli bo comprendre ta ba koli siko musique ezongi na poto ba kasa maman biso poto kene maman Wembley tamba okende kuna bundela tuna bango carnet d'adresse na minezani bobeta wapi po boyo senge loko munene tu fo bo banana na se fo wando kita ba komo comprendre ce que Fally azana c'est que tipo na bandobeta ba Olympia ba Zénith na ye ba nina bande kumata tale lo sport tamba sengi Stade de France ndelo apesi na pete apesi na pete ba bi ko beta problème te mais son pe a bien bi marolo ko beta na sima ba auto team so bilo nini wana so kasi yango kaka so aucun autotune tozonga ka histoire ngulu OK donc moto nyonso a critiquer Fally soki autotune mukola kokola tant akomo comprendre niveau akomi na moi il faut ça l'autotune alors le bali sous-souté très bien Splendeur mot de la fin pour la Lélo toki bona voyage mon na Brazzaville groupe sa programme avenir il a fallu pour pas na yo moko ezane na mikolo zo pour ba retenir en tout cas ngana kopesa ba bonne chance na vie na biso Elmar Evanjo Fally pour pas siko eboye baki makamunyo so sala succès nende bandi siko OK so ba yebisi mino 600 muté bandi siko il faut banga c'est kazana po batu banana bango ba vida déjà kala ba komo beta ba po batu nyoso ba komo beta na mpe pa Fally OK voilà selon yo te selon mokili mobimba lelo mutaleki Fally azate na Congo na leki Fally public ba yo ka na Londres na France partout
bato bazotala biso bino bo répondre ngaka na ba message na sie na Congo na leki fali soko za na réponse opesi nga wana ngasko na koyebisa yo bo moto aleki fali bozwela nga page officielle na ya Facebook bocha na sie soki ba nombre d'abonnés na fali ipupe ya moza musique te okani eza musique tango obetango otango na plateforme koso plateforme na page na ezaka na des abonnés ozozela nini lokote vidéo des personnes qui bakotala. Très bien. Voilà. Donc merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Hein, donc on avait reçu pour vous Splendeur. C'est un grand parolier qui fait aussi la fierté de notre culture. N'importe a composé Banzembe belé à succès ou qui va tout belé bazoye mbara. Donc c'est un warrior message na pe sabala na rabalité ya kana mwa mingité po bazana bango ba warrior révolté. Donc de ba boka na podium wana kanda wana ya boka na podium potango ye potala concert ya fali ipupa tamba biso zelo komata sosko yo lingo la sabat ko mata rapide ali ba sécurité ba sa musana bango ba boka o ta ba boka bongo o koma révolté lelo tango ya o banda ko clasher pour na fali ba odi pe mikili ya problème donc kasi batu nyonso lelo fali aza exemple à suivre tama pesi ba visa ba 5 ans et pesi be batu misuma yele batu misusu na vie bakanaka komema batu na poto te po baza mitema bakomema te mazomema kaka ta mazomema yoka na pasi na motema opwani na omeme donc amema kaka po fali amemaka. Très bien, voilà. Dossier à suivre. Merci beaucoup na Mbanza London TV butu nanga siko caméra humaine na biso donc bio ça filmage caméra humaine na biso a filmer biso boyi ba komona prochainement et ça secret mais merci na bino tout bolandi biso merci pour la confiance de Mbanza TV deux fois des émissions solo numéro affiché beaucoup mais la biso bon jamais dessus moi c'est Homos la noblesse de la presse congolaise on se retrouve à tantôt bye bye big up Mbanza London TV.